matière ekoti la famille pour le frère Aimé Kanou. Botagele bisona nous le frère Aimé Kanou la famille botageye a matière na ye ekoti yaye na ex mwasi na ye. Ex mwasi ya papa na biso Aimé Kanou. Botage bango nyonso mibale baya kozwa ya bango kandenge zalaka. Baya kozwa message na bango la famille dossier si ekoti. Ane autre kotika mututin. Soki matière ekoti la famille. Na bandana na le frère Aimé Kanou. Biso nyonso toyebi le frère Aimé Kanou koyemba na ye aza frère moko ayemba kapinza na motema na ye mobimba. Eza na bato ebele o toyebi bayemba na bango pona mbongo ekota. Azoyemba na ye pona ba connexion moko boye songolo pakata emonana. Mais eza pe na ba mosusu soki abandi koyemba o sentir penza ke na motema na ye nyonso ezali. Nde ba frère na biso Aimé Kanou bayemba kapenza na mitema na bango. Mais lelo la famille toye na dossier awa ya ex mwasi na ye. Biso nyonso toyebi mwa ex mwasi na ye la famille. Comme on est à la maman Karine, sœur Karine. Koto na minute olinga taba benga ye nini mama Karine te. Ako sepela te pour alingi na ye azala mwana muke azonga penza mwana 12 ans. Azala sœur Karine, soki na bosani kombo boko milanga kana ba commentaire s'il vous plaît. Tala kana mitu na biso makambo ezalaka tellement ebele. Matière nazana ba matière soki 5. Na bandana na oyo. Voilà. Toyeba biso nyonso histoire ya libala na bango. Ndenge bazalaki na bolingo ti la sœur abandaki kosutena mobali na ye na koyemba. Tomonaka la plupart surtout de temps bazalaka soki mobali peut-être azoyemba omona mwasi ayembaka na ye te. Soit soki mwasi azoyemba omona mobali akozala na intéressé te. Mais couple na bango eza couple moko oyo esala différence na mboka na biso. Mwasi mobali azoyemba mwasi pe a rejoindre mobali na ye na koyemba. En tout cas ezalaki couple moko to bando benga ngo couple moko exemplaire. Nikolo nango ebela bato babando benga ngo couple moko exceptionnel. Alors ko sala que bayaki ko divorcer. Na divorce na bango ba raison penza tangible. Ba raison penza ya makasi o na koki koloba. Jusqu'à présent nanu etikala ko pesa mate. Pourquoi? Parce que toyo kaki kaka mwa koloba ya mwasi na ye koloba pe ezalaki kaka koloba moko ya mwa likolo ezalaki penza koloba te keneti tomonaki ba penyel ayaki alobaki nyonso pasteur Mike. Mais ex mwasi ya frère Aimé Kanou lobaki ka likolo. Na côté ya frère Aimé Kanou totikala koyoka te. Bien que le frère Aimé Kanou tomonaka ye na ba plateau ba journaliste ebele, tomonaka kendaka ba invitaka ye bipai omona ba tuna ye mwa mituna. Mais en ce qui concerne divorce na ye ya ye na ex mwasi na ye, le frère Aimé Kanou alingaka penza kokotelango na mozindo te. Alingaka penza kolobelango te. Omona ta soki batuni ye mutuna alobaka non aza mama ya bana nanga soki lelo nzamba pamboli tokoki kozonga na me nakoki jamais koloba nyonso koloba makambo plutôt oyo bando leka na libala na biso alobaka toujours bongo. Toyebaka te abombaka nini. Bon, eza respect apesaka na mama ya bana na ye ce qui est normal parce que jeune fille na bango kutu ya liboso akoli bana na ye bazokola. Siko imagine olobi mabe pona oyo azalaki partenaire na yo oyo aza papa ya bana na yo to mama na bana na yo esalaka toujours pasi. Yango namonaka sagesse pe maturité ya makasi na côté ya le frère Aimé Kanou. Siko dossier na biso ya lelo eza que toye komona ex mwasi ya le frère Aimé Kanou beauté ezongi. Sœur wana, si je ne m'abuse pas na 2024, to mona kiye azoyemba nzembo a Fally Ipupa esalaki somo bato nyonso bakamwa alobi ye penza na banzembo a Fally Ipupa. Ediko toyaki kovanda lisusu
Toi, comment on a qu'à vidéo na ya publié à moi, bien qu'à publié à moi rarement, hein, mais quand même, à publié à vidéo na na ba TikTok surtout. So publié ba vidéo na ye, kenda ki moi restaurant, azo liaka. Tala beauté, encore ya zalaka déjà moi si a pembe. Nde beauté la famille eye ko bima. Beauté moko ya ko sakana te. Namoni bato ebele balobi, ser oyo, tango azalaki na ndako libala. Azalaki mikuwa. Vous comprendre? Ser oyo tango azalaki na ndako libala. Azalaki mikuwa. Kutu teinture na ye ya pembe e bando mona na penza te que non aza mwasi ya pembe. Mais lelo oyo ser a divorcé, après ko divorcé, beauté na ye ezongi. Azongeli penza mwasi ya taille, mwasi ya forme, mwasi nzambe. Alors, la plupart à Batoubaye Kolobaki, non, maman Étoiline, cela veut dire que le frère aimé Kano Abandaye Konyoko, la maman wana nanda kwa libala. Batoubaye, bino moko boye bika soki mutozo betelo déjà li solo, hein. Baye la kanga na ba confirmation. Oui, maman Étoiline, je le confirme. Papa wana bando nye konyoko la plutôt. Moi si na ye nanda kwa libala. Tala lelo ba divorcé, tala ndenge mwasi akomi na santé zongi, na beauté zongi. Tala teinture pour tala te. La famille, na bete la bino di solo. Hein? To solo la. To zalaka honnête pe sincère. Na ba makambo susu ngana linga toujours koloba o na moni keno awa na koloba. Boyebi mwasi soki abali. Mwasi alakisaka toujours beauté na ye. Naba presque na oki koloba 5 ans de mariage, hein, oya ibandeli. D'ailleurs, basi wana bazaka, bao bazamwa makasi. Mais la plupart, ils alaka déjà 2 ans, au mona mwasi, surtout ceux qui a bandi ko bota. Moi ba maquillage, ceux qui a bandi ko na musala na moi maquillage, au mona akomi koti kazana tan wana te fois ceux qui pena bana, alambela papa, sala boye donc tan wana mosusu maquillage et comme akaka ya dimanche. Ce qui est normal. O condamné pe mututé. Tango azaki na ndako libala. Azaki na bana, mobali, ndako makamnyonso zotala ye. Tandis que moi si soki nano abali te. Soki ozai pa na bino, ata soki obali o divorcé. Oza lisusu na ba charge te que non, ndako na ngai fona sala boye, mobali na ngai fona talela ye ba chaussette, na talela ye ba sapato boye na bongisa na okozala lisusu na tawana te. Okozala nango te. Pourquoi? Parce que oza libre. Wana ozala na tana yo kotia maquillage, ozala na tana yo ya kolata ndenge olingi, ozala na tana nyonso ya makambo na yo osala à tête reposée. Eza bongo. Na histoire o nga na yeba ya couple wana. Hein? Ser wana azalaki bien na ndako libala. Moni la plupart abasi, mosusu toyebaka te otolukaka na vie. Eza na basi mosusu soki aza na ndako libala mobala betaka ye te. Omona mwasi wana akomi kolela. Mobala ndenge nini abetaka mwasi ata likofi te. Mobala ndenge nini boye. Mais eza na kote mosusu basi mosusu chaque jour mobala bim auta na musale fois beta. Avant kende fois beta, mwasi wana aza na posa ata lelo oye akima. Mwasi, ex-mwasi ya le frère aimé Kano. Soki ezana batu o bazalaki à l'aise nanda kwa libala. Ndeko wana zalaki à l'aise nanda kwa libala. Eloko penza esala kiye non aya kobima. Eza kaka kozanga sagesse na maturité o na koki koloba. Parce que bomoni mobali hein. Biso basi tokokaka ko maîtriser bénédiction na succès. Mais mibali bakokaka penza te. Sikoyo, mutu oya kosala ke mobali a maîtriser succès zalaka mwasi. Yo mwasi fukama mabolongo na se. Ezana babitumba mosusu, bakolinga peut-être batiela bino divorce. Divorce ezo ya te. Baye kotia mobali na yo soki esprit moko ya mobulu. Mobali azangi maîtrise. Siko soki yo mwasi mutu ezaka likolo, c'est fini. Et puis un jour, on se rendre compte que non, oh, tala kutu mobali na nga ya bien, ye wana lelo akomi na maboko ya mutu mosusu. Nga penza na zaki mwasi ya mayele te. Ebele abasi bakoma na niveau wana.
Pourquoi? Parce que bazanga macho. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko Gersh biashara ayeli bino ba solution ya kitoko concernant surtout makambo ya mituka kande boyebi kilelo oyo ekomi kosala pasi ya makasi oza na besoin ko kende kobala même mutuka eza wapi oza na besoin ya défense na yo mituka eza wapi Gersh biashara ayeli bino ba sorte nyonso ya mituka ezala ya louer ezala ya kosomba nyonso kaka na Gersh biashara voilà la famille tozaka na dossier ya papa na biso Emekanu évangéliste ya nzambe kande na lobaka toujours na Congo na biso soki toza na basala nzambe o baza sincère pe honnête papa na biso Emekanu aza parmi je dois le dire je dois l'avouer parmi penza basala nzambe o na lobaka toujours na betelaka pe tolo keno soki tokobenga basala nzambe na Congo na biso papa na biso Emekanu azali bato ebele bazolobaka ke non mwasi ya frère Emekanu ntango azalaki na ndako ya libala azalaki mikuwa nzoto na ye ezalaki bien te mais aye kodivorce mobali na ye mbala moko bote ekomi kozonga la famille ka ndenge na utaki kobetela bino lisolo la plupart de gens c'est comme si tozalaka toujours na tendance plutôt ya kobosana je dois vous dire la vérité la famille omoni mwasi soki aza na ndako ya libala mwasi réellement soki aza na ndako ya libala déjà tokomaka okomi kobota bamakambo eza ebele mosusu olamukaka na ntongo ifo okende mosala na mosala kutu ozokende mosala ifo ka otia crayon ntango ozosonga soki ba 17h ndako surtout ndako oyo déjà mwasi asi aboti bana oyo asala boye ifo obandaka kobongisaka kolia bongisaka ndako kote mosusu papa pe aya wana nyonso ezalaka charge mpona mwasi et aussi une chose je dois vous avouer la famille mwasi ntango aza ye moko azalaka la recherche ayebi ke il faut nabima kitoko mibali balulanga eza bongo eza na tire eza na mwasi moko te oyo akoya kocontredire nga awa alobaki non nga na msimakiaka mpona mobali te soki nano abali te c'est faux et archi faux je dois le dire c'est faux et archi faux mwasi soki nano abali te propriété ezalaka pourquoi parce que aza à la recherche neti mwasi ya ex mwasi plutôt ya le frère Emekanu eloko tokoki koloba lelo oyo soki bote ebimi lelo oyo soki akomi kongalangala c'est parce qu'elle est à la recherche na minute oyo tooloba est-ce que vous pensez que azaka ye moko akoki kozala na mwa chéri na ye c'est tout à fait normal aza à la recherche
Tango azalaki epai ya papa na biso emekano ayebaki ke naza na besoin ya kokende koluka lisusu mosusu libanda te parce que soki oza na ndako ya libala ozalaka mwasi moko ya babote bote mibali lelo oyo aluli yo lobi kuna mobali mosusu abululi yo lobi kuna epuis oza na ndako ya libala ere mosusu situation na bino financière eye kosala soki ndenge nini eza na basi mosusu yango omona basi mosusu bakomi kobima libanda mobali abalaka bote te na ndako ya libala ezalaka mpona bote te na ndako ya libala ezalaka nde mayele ezala na mayele ntango ozoya na ndako ya libala c'est comme ça donc mwasi ya les frères na biso na minute oyo eloko nga nakoki koloba aza deja mwasi oyo ka ndenge ezalaka bandeko na nga na ndenge moko ya malamu ifo toloba ex mwasi ya papa na biso emekano aza na ye na la recherche azoluka yango bomona babote moko eza exagéré yango bomona babote eza nango exagéré po aza la recherche soki vous pensez que soki azalaki na ndako ya libala alinga ezala na babote bote wana et puis omoni mibali la plupart ya mibali oyo balingaka basi na bango mobali oyo penza kolinga te keno mwasi na ye abima libanda te aza mobali oyo amonaka soki mwasi akomi na babote bote exagéré makasi omona mibali wana bapekisaka basi na bango bote omwa soki toobima bote omwa soki tookende feti sokolaka mai na yo suki na yo babongisaka yango lata na yo bien oza besoin kotiaka babote bote te mobali oyo ayebi koprotege mwasi parce que biso basi batentation libanda ezalaka ebele yango bomona mwasi mosusu soki ase maîtriser te na situation oyo eza na ndako na ye yango bomonaka basi mosusu bakomaka na niveau ya kobandaka kotrompe mibali eza bongo alors la famille botika koloba ke non les frères emekano bando onyokola mwasi les frères emekano atikala konyokola mwasi na ye te kande boyebi la famille mwasi ya frère na biso emekano bakabwana babebana lelo bazalaka lisusu te baréalité eza ebele mwasi na ye apesa baversion na ye papa na biso de son côté aboya mpona nini mpona korespecte mobali na ye mwasi na ye plutôt ex mwasi na ye ce qui est normal nga na kamwaka komona bapapa mosusu aswani na mwasi quartier mobimba ifo eyeba azofinga mwasi libanda tala zoba oyo yo mobali okoki kofinga mwasi te mobali oza sanse ya koprotejaka mwasi na yo mama oyo bobota na ye bana ata soki lelo bokabwana tomona mibali mosusu omona avandi na kovanda akomi kotonga ye kutu azalaki boye ye kutu emataki ye kutu ekitaki oza mobali ya ndenge nini mobali aza mobali mutu oyo ayebaka makambo mosusu kobomba oyebi ke oyo nakoki kobimisa libanda oyo nakoki kobimisa libanda te mobali azalaka bongo atambolaka pe bongo babilo mosusu ifo nalobaka la famille babilo mosusu ifo toyebisanaka bino les frères na biso emekano jusqu'à présent totikala koyoka te keno ye wana abali nano abali te et surtout je me rappelle na dossier moko batunaki le frère emekano mpona kotuna eske soki lelo opportunité emonani keno bozongana na mama bokoki kozongana en tout cas il était honnête alobaki ke d'ailleurs ezalaka prière na nga tozongana aza mobali moko alinga penza ex na ye makasi alinga mama na bana na ye makasi mais na kote ya mama nde mwa likambo dans quel sens mosusu bato oyo tofréquentaka je suis sûre et certaine ke na famille na bango bateya ye azonga na ndako ya libala mais mosusu tozalaka bakamaradi mosusu kuna kozonga te mobali mabe neti ye azwa mobali ya malonga bamosusu bazalaka bongo mpe batambolaka bongo yango nga nalobaka toujours et encore chaque jour nayebisaka toujours bato dans la vie eza na baconseil mosusu oyo tolandaka eza mpe na baconseil mosusu tosote yango bato mosusu akoya kopesa yo conseil pourquoi parce que ye na vie na ye azozwaka mobali akobala ye te mobali ya malonga aza te na vie na ye alors epai na yo akotikala koya koyebisa yo te kena vanda na ndako ya libala conseil koya kopesa yo eza kaka boma libala bima wana libala nini libala moko ka ya soni ata soki eza libala soni te mais akoya koyebisa yo ke eza libala soni pourquoi parce que ye bazobalaka ye te ye azotelengana alors la famille je vous prie vraiment oza na ndako ya libala mabala nyonso eza na libala moko te je viens vous affirmer vous confirmer eza na libala moko te oyo ezalaka na baba te eza na bato mosusu mosusu côté finance ezosimba te
eza na bato mosusu incompréhension ntango bozalaki na bafiançai bobande oyoka na makasi bozalaki neti baami me bokoti na ndako ya libala ekomi bokomi neti baenemi soki mobali aza kote oyo mwasi fo azala kote oyo soki mwasi aza kote kuna mobali azala kote kuna basituation wana bamoma wana ekomaka pourquoi le diable parce que diable alingaka deja bato babalana te sikoyo soki diable azolinga bato babalana te yango bomonaka alingaka toujours kolinga koya kokaba koya kopanza wana ezalaka mission ya diable sikoyo soki yo en tant que mwana nzambe ozokota na ndako ya libala deja tiaka yango na mutuke awa nazokota bitumba ekotika nga te il faut nazala mwasi moko ya bapriere mwasi moko oyo asambelaka mwasi oyo azalaka jour mosusu boye bato balali bazoronfle yo wana ovandi ozosala priere mpo na ndako na yo eza bongo libala ezalaka facile te eza na basaison mosusu bokoki kovanda ata 5 ans bolingo sur bolingo na ndako ya libala nyonso bozoyokana bozomarche ensemble me bokomi ka na bamoma moko boye songolo pakata omoni ka mobali achange imere ere mosusu mwasi achange imere azolinga lisusu mobali te babiloko wana ekomaka mais c'est vraiment important soki boinvite le Saint-Esprit na libala na bino vous allez comprendre que Saint-Esprit akozala na bino surtout basi oyo si un jour ekozala ke non bokutana to bobalana na mobali moko oyo aza star azala star ya makambo ya mokili azala star ya makambo ya nzambe bozalaka na mitema minene paske bato wana baza bato oyo mokili deja basi ebele ya mokili balingaka bango bimbali wana basi ebele omonaka mwasi azoanvie azoloba keno nga nalingi ka nabota na mutu kingandi donc mutu penza mwasi penza atia yango na mutu keno nga nazalaka na posa nabota na mutu kingandi imagine soki deja bato bazoloba bongo yo en tant que mwasi sunga mobali na bapriere kozala mwasi te keno mwasi moko ya biyokayoka ebele ya bato baboma mabala na bango likolo ya koyoka balobi boye mpo na mobali bakei boye mpo na mobali ndako ya libala bayokaka biyokayoka te amwake yo moko découvrir mobali na yo mais soki ezaki mutu nde azoya kobetela yo lisolo biso nyonso toyebi le frère emekanu koyemba na ye aza frère moko ayembaka mpenza na motema na ye mobimba eza na bato ebele oyo toyebi bayembaka na bango mpo na mbongo ekota azoyemba na ye mpo na baconnexion moko boye songolo pakata emonana mais eza pe na bamosusu soki abandi koyemba osentir mpenza ke na motema na ye nyonso ezali nde bafrère na biso emekanu bayembaka mpenza na mitema na bango mais lelo la famille toye na dossier awa ya ex mwasi na ye biso nyonso toyebi mwa ex mwasi na ye la famille kombo na ye ezalaka mama Karine sœur Karine awa koto na minute olinga ta babenga ye nini mama Karine te akosepela te mpo alingi na ye azala mwana moke azonga mpenza mwana 12 ans azala sœur Karine soki nabosani kombo bokomilangaka na bacommentaire s'il vous plaît talaka na mitu na biso makambo ezalaka tellement ebele matière naza na bamatière soki 5 na bandana na oyo voilà toyeba biso nyonso histoire ya libala na bango ndenge bazalaki na bolingo ti la sœur abandaki kosutena mobali na ye na koyemba tomonaka la plupart surtout de temps bazalaka soki mobali peut-être azoyemba omona mwasi ayembaka na ye te soit soki mwasi azoyemba omona mobali akozala na intéressé te mais couple na bango eza couple moko oyo esala différence na mboka na biso mwasi mobali azoyemba mwasi pe a rejoindre mobali na ye na koyemba en tout cas ezalaki couple moko tobando benga ngo couple moko exemplaire likolo nango ebela bato babando benga ngo couple moko exceptionnel alors kosala ke bayaki kodivorce na divorce na bango baraison penza tangible baraison penza ya makasi oyo nakoki koloba jusqu'à présent nanu etikala kopesama te pourquoi parce que toyokaki kaka mwa koloba ya mwasi na ye koloba pe ezalaki kaka koloba moko ya mwa likolo ezalaki penza koloba te ke neti tomonaki penyel ayaki alobaki nyonso pasteur Mike mais ex mwasi ya frère emekanu alobaki ka likolo
Na côté ya frère Aimé Kanu, totikala koyoka te. Bien que le frère Aimé Kanu, tout le monde a na ba plateau, ba journaliste belé, tout le monde a kendaka ba invitaka ye bipai, au monde a ba tuna ye moi mituna, mais en ce qui concerne divorce na ye, ya ye na ex moisi na ye, le frère Aimé Kanu alingaka penza kokote lango na mozindo te. Alingaka penza kolobelango te. Omona ata soki batuni ye mutuna alobaka non aza mama ya bana nanga soki lelo nzamba pamboli tokoki kozonga na me nakoki jamais koloba nyonso koloba makambo plutôt oyo bandoleka na libala na biso alobaka toujours bongo toyebaka te abombaka nini bon eza respect apesaka na mama ya bana na ye ce qui est normal parce que jeune fille na bango kutu ya liboso akoli bana na ye bazokola sikoyo imagine olobi mabe mpona oyo azalaki partenaire na yo oyo aza papa ya bana na yo to mama na bana na yo esalaka toujours pasi yango namonaka sagesse pe maturité ya makasi na côté ya le frère Aimé Kanu. Siko dossier na biso ya lelo eza que toye komona ex mwasi ya le frère Aimé Kanu beauté nde beauté ezongi. Sœur wana, si je ne m'abuse pas, na 2024, tout le monde a qui est, azoyimba nzembo Fally Ipupa, et ça là qui somme batunyo so bakamwa, lobi, ye penza na nzembo Fally Ipupa. Et du coup, tu as dit qu'on vend les sous-sous, tu as komona ka ba vidéo na ya publier ka moi, bien qu'à publier ka moi rarement, mais quand même, à publier ka ba vidéo na ye na ba TikTok surtout. So publier ba vidéo na ye akendaki mwa restaurant azo liaka tala beauté encore yazalaka déjà moi sia pembe nde beauté la famille eye kobima beauté moko ya kosakana te namoni bato ebele balobi ser oyo tango azalaki na ndako ya libala azalaki mikuwa bo comprendre ser oyo tango azalaki na ndako ya libala azalaki mikuwa kutu teinture na ye ya pembe e bando mona na penza te que non aza mwasi ya pembe mais lelo oyo ser a divorcé après ko divorcé beauté na ye azongeli penza mwasi ya taille mwasi ya forme mwasi nzambe. Alors la plupart abato baye koloba ke non mama Étoiline. Cela veut dire que le frère Aimé Kanu abandai konyokola mama wana na ndako ya libala. Batu baye bino et alors conseil neti conseil nga na opesa surtout na bandeko nyonso o bozo bala lelo en tout cas bozalaka basi moko ba prière bozalaka basi moko ba prière obalani ata mobali na azala star to lobango kaka aza star te mwasi ezalaka mabondeli po ezala ba moment mosusu o nzamba koki ko élever bino nzamba koki ko kotombola bino la plupart ya biso basi tozalaka na sens ya maîtrise de soi tandis que les hommes bazalaka na sens ya maîtrise de soi te la plupart ya mibali bakomaka na agitation ya makasi siko soki okutani na babiloko ya bongo en tant qu'une femme telemaka na baprière zala mwasi ya baprière continue toujours kosoutenir mobali na yo kozalaka mwasi moko te ke moni mobali pe soki okomi ka mingi kontrolaka ye wana okomi kotinda ye pe libanda contrôler sala contrôle na ndenge na yo moko ya bien oyo ye moko akotikala ko comprendre te que sala ka contrôle na ye balobaka toujours la confiance n'exclut pas le contrôle ezalaka bongo kozala te que non parce que mobali nanga balobi soki mobali ka komi star c'est fini kindumba bandi kindumba ya mibali
kipakaka se te keno azala star soki ka mbongo ekomi kokota la plupart ya mibali bakomaka ka mitu likolo sikoyo to soki mibali oyo bayebi kibonzambe te Saint-Esprit eza na kati na bango te ezalaka toujours pasi pe mawa. Mais si y a le Saint-Esprit, bomona ke nzambe ya lola azalaka toujours elongo na bango. Eza mwa bongo yango conseil nga mama na bino Etoiline Ines TV na lingaki na partager na bino et surtout ba o bazo tambola na kombo ya le frère Emekanu Kenon, frère Emekanu Yekutu azwaka soin ya mwasi abando zwa soin ya mwasi na yete. En tout cas c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Mwasi na ye ntango azalaki na ndako ya libala abandaki kozala na ye très bien. Bobando mona bino moko ata na banzembo babando yemba abando s'habiller très bien abande abazalaki na mwa basuki na ye makambo nyonso tu ok. Mais kande boyebi ba réalité lelo oyo aza femme seule aza lisusu na mobali te ce qui est normal. Eza penza normal ya koloba kenon aza pe mutu aza la recherche quoi. Soki mutu azoluka bazalaka toujours bongo agitation ezalaka il faut alata bato ba sentir bato ba mona ezalaka toujours bongo la famille babilo mosusu il faut toloba kango na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà bande bonanga en tout cas bino nyonso bokotaki awa s'il vous plaît soki ezambala liboso okotaki na chaîne na biso ya Etoiline Ines TV veuillez vous abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Etoiline Ines TV akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr. Tokoboya te pe tokotikala kobosa na te. Tokotikala koboya plutôt te. Donc, bo s'abonner massivement et ko sala biso malamu et encore malamu mingi. Voilà, la famille. En tout cas, bandeko na biso mosusu bokenda pe ko yemaka ba vidéo ya frère na biso Emekanu azalaka na TikTok na ye, azalaka na Facebook na ye, azalaka pe na YouTube na ye. Et ko sala bien azamoko ya basala nzambe oyo azalaka na honnêteté ya makasi, il est très honnête. Et puis aza papa moko ayebi ko solola côté peza ko solola asolola ka bien makasi ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko